nasenga na mboka niye naluka na ndakwa na niye papa nyonso na bana na ye yanola losambo na ngai nasenga na mboka niye naluka na ndakwa na niye mama nyonso na bana na ye yanola losambo na ngao na ngao. Hello everyone, bonjour na bino nyonso akozola nanga napesi bino mbote na kombo na Yesu. Voilà, lelo naza awa na studio Boulot, donc nayaki mpona sala bafoto shooting nanga. Donc mosali leki kitoko makasi ndeka bozoyoka kombo Boulot studio basala Boulot ya kitoko. Donc na invité bino o boza posa kosala ba flyers, o boza posa ba photo pona wedding na bino, pona anniversaire, pona nyonso bino bozosala, même pour ba website basala pe. Donc na invité bino nyonso boya na Boulot studio, eza musika te, eza na Wofomso. Donc voilà ba détail yango na fait beaucoup find bon même na Facebook na social network nyonso pour find Boulot studio. Boulot studio, Boulot kitoko. God bless. Kubitaka suka suka yeko katanaka utu atamoli tongo efota na kai Yesu na ngai matanga nini na mokili oyesanga suka